Capage TV. Passer à Zola Mbonga, politicien, des démons, des sorciers, des occultistes, un homme de Dieu ne peut jamais courir derrière un politicien, surtout congolais. Capage TV. Je serai le prophète numéro 1. Amen. Et je prie, pas na onction, mais na mboka, na telema po na Congo. Amen. Na bandoloba, mama oromo na ngo. Amen. Je vous dis la vérité. Na pe na mon avis sur politicien na TV, nabi désormais, je vous donne 48 heures. Ceux qui bolongo les mesures bochete, vous allez voir. Capage TV. Donc, elle a un prophète et Belenza va passer une prophétie pour la moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Si vous allez me tuer, vous allez me tuer. Je vais parler. Mbote na banda kuna bino, mbote na bandiyo sa Capage télévision, mbote na ba famille, mbote na baninga, mbote na bande konyo so balanda biso, tozala na esengo so tozala ko yamba bato na Nzambe, plateau na biso des fois ils ont consacré na basali na Nzambe. Bomona ki prophète Jean Bontongo, moto na Nzambe oyo ayaki ko beta moi c'était par rapport ya makambo etali, botika rappel ko grimasaka bato na Nzambe so baleki boye. Ko sala boye te, sala boye amo repesa bien te. Biso ko to na kati ya mboka eza yanga, mboka eza cameraman, mboka eza yo, mboka eza ba diaspora, mboka eza ba nyonso moto azali na autorité pe na makambo pe na nyonso ezali kaka Nzambe. Amen. To banga batu te to banga rande bobele Nzambe parce que mabele o mboka o eza ya biso nyonso. Si to fungoli misu te, nani akoya ko fungolela biso misu. Prophète Jean Bontongo lelo na ko kende na yo, ko pesa kaka ba verset mais to ko simba Biblia te mais lelo tozali na kati ya analyse o to ko sala bonne santé et puis bonne église. Je kende bien banzimi ça va. Pour l'église bakangi. Bonjour, bonjour Maman Cynthia, bonjour Nayo. Tout va bien, toujours quand na confinement. Au bengi obi papa yaka no kito sa l'émission, naye toujours na lolenge ya confinement toujours. Tout ça bato to bombami. Église bato eso sala te bato bazana bandako, mais santé nanga ça va un peu. Moi batak ya santé, mais nzamba lobi que le faible disent qu'ils sont forts. Donc tout ça makasi. Nzamba pa molabino, vraiment tout ça bien. Va suivre na bandako zo salama. Ba suivre zo salama. Pourquoi pas? Ya bakangi église bakangi suivi te. Bakangi nga singa me bakangi munokote. Bakangi église me bakangi bakote biso ba chambre à coucher te. Po tozo chuba kaka na ba chambre, tozo chuba na ba salon, tozo bon. Au contraire ba pesi biso de temps poto bon de la bien. Bato na bandako bazo prier bien. Donc suivez zo salama kitoko et puis o epesa maka et o pesa mabomo mesano. Donc tout ça la suivi makamtizo kende bien malgré que mboka ezo mema biso na buzoba mboka mema biso na bakanda pone na zabo na komi na kanda koleka mboko to akotika mutute za koko mutute ya tata ya mutute ya mama mutute mboko eza ya ba congolais. Alors ezo pesa kanda ko mona moi mutu moko baleka na TV ko parler au nom du peuple au moment où ozo faire souffrir peuple ozolobela. Là vous vous moquez de qui? Donc na méchant ya ko saranate. Ceux qui ont un bateau non alinga se sacrifier pour notre pays ngala kotombola musapi mutaliboso parce que ba pe bazoleka comme ba konzi ba sale loko mokote ya malonga pour ba komana. Donc nous tous nous sommes des gens. Mon peuple congolais souffre, la population congolaise souffre, j'en ai marre, on en a marre. Quand Dieu m'a appelé pour son ouais a benga te pour na zalaka koloba alléluia amen te a bengi biso parce que et la politique et tout et marchaka na Nzambe katina bonzambe. Voilà pourquoi à cette époque il y avait le prophète qui ouignait le roi. Pour comme un roi, il faut prophète na tia roi. Pour comme un mukonzambo, il faut un prophète jano na lobo. Ce que na lobité au sakani na kirono na kangelo vie. Na ko bomayo, na ko bongisa yo. Mais les arachute ba ko ezalakate ba ko tabiso ba doute pour ba pasteur loba to koti na buzoba. Pasteur a se diminué. Pasteur azola mbonga ba politicien, des démons, des sorciers, des occultistes, ko la mbonga ba faiblir yo. Un homme de Dieu ne peut jamais courir derrière un politicien surtout congolais. Jamais, au grand jamais. Moi je le ferai. Ok? Voilà. Voilà pourquoi ma passer mingi ba komi faible. Bazo que ne l'est pas ba politicien. Nga ba politicien ne ba yape ba kofuka manaza au-dessus d'eux. Pe on nga na lobi rolata bango. Parce que baza batali boso bazo ba to banga Nzambe. Alors ce ba lo bana ba to banga Nzambe, c'est que au Bible loba entre biso na ba politicien, il faut ba yeba pe que existaka. Moi je suis au-dessus d'un politicien quelconque. Quel que soit ranaye, moi en tant que pasteur, prophète na likolo na ye. Pour ya tambusa mboka bien, il faut yo kangai. Nzamba rolobelete. Nzamba rolobele kana ba songe. Personne n'a pas songe. Il faut le kamotoko interpréter. Motoko interpréter bien songe ya nation. Ce n'est qu'un homme de Dieu. Il y a un moni roi pharaon zozondoto azu pour l'Égypte mais il fallait Lucas Joseph. Il fallait bien ba magicien. Le lot tozoka oh ce qui conseiller à Mokonzi.
ceux qui a ministre, ceux qui a président, ceux qui nani, ceux qui président nga sala, il faut le kaba conseiller. Le lot dans une nation quelconque, nation ezana bonzambe, pas awa bonzambe zati. Ndeni papa. Bonzambe zala na place misala ezomona nati. Place nzamba zaye banaka. Bisika nkola leki sala nini? Banaka ti. Bonga nzambe bazo leki kolo atia biloko bien apambola mboka. Mais bonzambe zate. Ndeni meto mona ba église ozo. Bonzambe zate parce que ma be koti d'abord na bandaka d'abord na biso d'abord basana nzambe. Na lobi teke basana nzambe tout ba mabe. Na lobi bongo te na bi basana nzambe ya bien bazana Congo memu. OK. Et puis bon pe bazala ki pe ya bien mingi ba koti na dissertation pe ba koti na be poani ninzala. Et le rolia et athée. Mutuka parce que un homme de Dieu ouais le lo yonga na otambola na makolo nde na otambola na makolo so na ke ko bondela pona mutu abona nga passer moi parce que na jipité or nzamba bengi biso pona ba jipité nzamba bengi biso to dépeuple ka diable to gagner ba âme ba yamba Yesu ba kende na éternité ba fona na nkolo. C'est ça notre mission. Ce n'est pas ya kusoma ba immeuble, c'est ça ba immeuble ça place sur chamutu. Bible lobini Yesu lobini le fils de l'homme n'avait zakini na beauté ni éclat azali atene sika ko cha tout est. Il s'est fait pauvre. Pobiso? Tous en richesse. Yes. Mais le lot passé à Zolukana dans un lambong et belé. So ozana catch. Et à mutukate. So zo foutre ndako $100. Et à mutukate. Ce qui nous a pas molondako. Et ça li pambolité évangile ezote ya mama be batu ba komimité mama be ba konzimité mama be bazobo ma peuple ni des hôpitaux ni mituka. Na kanda makasi. Hôpital malongé za la raté. Balabo ezate po basala mutu basoda bakoma ba gardien ya bandako basoda bakoma ba gardien ya bandako passe leki po ba mutu azana maladie obo obengo pandémie po ba comme wana même YouTube pe a osepela ngote même bato ba Holanda biso te opesa ngo gloire pandémie bato bazo bela yango soki bazu bango na ba village bazu bango na bisika musika bazo kende kozwa ba échantillon po ba yana ngo na Kinshasa batala ngo na INRB. Ça n'a pas de sens. Un pays là où vous dites que la richesse est ça, un pays, une nation, comme on dit, béni, la bomoko, et la bêtise, et la sottise, c'est la sorcellerie pure et simple. Kindoki. C'est que Kindoki a c'est la sorcellerie. Et a mte mamabe. Mbongo ezolimwa. Mbongo ezosama na Congo. Ceux qui ba konza malamu. La moindre des choses, ça fait la honte. On devait quand même avoir des labos partout. À Lubumbashi, labo ya mudene. Kassai, là-bas, même tes choses comprennent. Nous comprenons, papa. À ton hôpital, moi, comme nous, nous sommes Kinshasa, mais néanmoins, il ne fait que dans toutes les provinces. Bon, hôpital, nous sommes local à Kinshasa, payé, et Zali. Je dis, c'est la moindre des choses. Ça ne coûte absolument rien par rapport à Bambong et Zoli Monamboka. Et à mon thème, ma bé et Kindoki. Je préfère que tu aies un hôpital et Zali en collaboration avec Indien, Libanais, Nani, Bango, Maman Sinta Nzamba Pambola yo na tikolo ba. Mais hôpital na bino moko déjà à l'état, lokola o tozomona o rien. Maman Sinta na zongi sone loko moko na loba ki bonzambe zate po batu ba osela ki bonzambe te mutema mabe hypocrisie lolendo. Mutabonga te mutabongi otiele poison. Mutasala boyini Sinta azui moi esika azui moi batu moi 50 na na ebisako 50,000 ya muke. Oh matati 120 non dans un mois oh comme ba 120 non to sakola moi c'est comme muta oke mutema be luka bomayo nde mutema mabe na kititi na biso na ba pasteur pasteur azobo moninga ne pasteur c'est comme bonzambe place on ezali wapi mondimi chrétien azobo moninga ne bonzimi est-ce que maman s'il vous plaît na yebité nazala bandeko ba musulman na komeka kotuna no ba musulman ceux qui peut ba musulman je vous dis la vérité mais il y a ba chrétien leki il y a ba chrétien leki azomi yango na Yesu ankolo zwaka lokumu ozaka tata tikala nkolo. Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur au moment où vous ne faites pas ma volonté? Donc, bah, pharisiens. Au Congo, il n'y a pas de bons chrétiens. La plupart, ce sont des pharisiens. La raison pour laquelle, j'ai dit, même dans le pasteur, les hommes de Dieu, il y a des pharisiens. Il y a des Nabandimi, bah, pharisiens. Il y a un pas ces amis. Tant qu'on a une entreprise des alliés, qui ne créer parce que bah, Libanais, donc il y a égoïsme quotidien dans toutes les couches, dans tous les domaines. Égoïsme fandi. Parce que privilégié Libanais pour baby non. Maman, le biloko mati. Biloko mati mais population ça na mbongo tazo souffrir. Ata ce que bobo pe sa population mbongo, mais bolo bela biso biloko sanini. Ekita population comme mesure ya sanini, ya kosomba. Et biloko il faut passer dans nzambe to telemela non seulement to telemela ka to luka ba 10 000 francs de thé biloko ko loba yango yo parce que c'est le volet d'une église. Kenda kuna eso bokebolo ba yango parce que to mona ba pasteur bazali au gradé.
na Kinshasa na ba pasteur bazali o gradé na mususu bazali nanu na niveau ya C to mona ni place pour se retrouvera ni yo le baki papa Sony Kafuta air moko ensemble rabino mais est-ce que zalaka lisusu parce que te ceux qui ba bengi batunyo sa église wana bazolo ba préférer pe ba kanga pe na no église c'est que bino moko pe bo pesa ki accès na ne ba église kanga oui ko pesa accès na église kanga mama Cynthia lonti ko ebisa yo. Moi, je condamne les hommes de Dieu qui travaillent avec les politiciens. Je le dis tout haut. Na politicien ko poussa na peme na ngata influencer nga. Na yebisa ko na kuta na politicien moko ayebisinga na sakola po na ye, na solene na bonzambe, na talisi azu bisakoli o ayokate. Na yebise ozana biloko bwana ndoko, na yebise ba livre atangaka, na yebise ma abi, c'est pas parce que tu as prophétisé mais parce que tu crains Dieu, tu as la chose de Dieu. N'ose jamais un jour ya kolia mbonga ba politicien congolais. Nabi, pourquoi tu me dis ça? Abi, le jour où tu vas prendre leur argent au Sénégal. Ko quitter ça ka teke na onction ba ba no mone loko pa pamba e bele ba komelo pamba ah oui so ko sala likamaro ba defa ba policier o ko kate parce que o collaborer na bango leka na bango to lobi te que to ko collaborer na bango te ba santo baza ba to loko abiso mais ce qui te ke pa na bango to apporter la ka bango 1+ ezali nini sika ko sala mabe na libota na nzambe nzambe lobi so continue ko frapper nga muta ko sala erreur o lobi o prophète January pembe na so sala mabe na o lobela so ça obi niveau na ina koma nango na yebisa kio na bina okota mabondeli nazoloka nazolongwa na niveau oyo batu basala nzambe baza na lingi na mata kola tombolanga nazala parmi bakotanga prophète numéro 1 en RDC mosala nzambe moko na nguya bimi na Congo ezala nga jano pe ko zalanga webi musala ngezani ezani papa soki na moni l'état bandi konyoko la peuple quand ne na loba na prier na kangeli bango mapata na yebisi bango vous verrez ça ko salama. Ce que vous voulez, botika. Maman a connu qui s'emboule pendant une semaine. C'est quoi, papa? Oui, mboule bête une semaine. Bandak muso, bandak a battuté. Au senti pendant l'institution, pendant l'État. Oh, pendant des peuples, c'est les fissures. Na bimi na leki na bekla mano le kana TV na Kisasa. Dans le bien, ainsi dit l'Éternel. Arrêtez de faire ça na population. Roger Baka banzima arrêtez. Yo ba ondima. Nani? Roger Baka banzima arrêtez yo ba ondima. Bon, maman Cynthia, ce qui bandima Roger Baka ça c'est lui. Il est l'évangéliste, il est Roger Baka. Moi, je suis pasteur, prophète Jano. Est-ce que vous comprenez? Il y a Roger Baka, Zobimisa, Zoté, à Lobaka, à Moutabapré, et puis Roger a un message vrai. Si. Oh, mais Roger Baka a un message vrai. Ngana kota mabondeli na tuna. Mama Cynthia, na kondana ka musala nzambe te, na critique ka moninga te. Ce qui mutabimisi révélation. En tant qu'homme de Dieu, ne critique pas d'abord, mais quand tu m'as bon dit tout ensemble, ce qui est outil, Amen. On est de se mettre là de critiquer ton frère. Non. Na kota kama bon de nzamba lobi nzambe. Est-ce que Roger Zolo baiza solo ko la bisinga prophète ezangai? Merci Père. Papa est-ce que ça yo? Oui azanga. Merci Père. Et si le moninga na komo sepela nae. Ya on attend on sepela mutobi et papa boko collaborer ko mbongo nete nzamba solo nga kaza yaye. OK. C'est que ce qui mutola mutasa na grâce. Mais grâce on a zolo banayo na bengama la délivrance yo yebi. Donc to que ça na so na niveau mangolo. To bengami na délivrance, to bengami na manifestation divine. Maman Cynthia, ce n'est pas impossible. Même yo ngo fana na o yo ko kanisa ngo de komela. Ce n'est pas impossible. Ça li projet le binzambe un jour ngapena ina réaliser immeuble moko munene na za la jeunesse pour maman o koma. Ya nga na zoba, je serai le prophète numéro 1 et je prie pas na onction mais na mboka na telema pona Congo. Na bandoloba, maman o mona ngo. Amen. Je vous dis la vérité. Na pena mon sur politicien na TV, nabi désormais je vous donne 48 heures. Ceux qui bolongo les mesures bochete vous allez voir. Papa bako eko mabongo. Je vous dis la oh. Ça la bien maman, dans le biboy. Dans le biboy. Nabi pour la preuve. Non, on va pour la preuve parce que Dieu m'a dit ça dans la Bible. Tu déjà pour lo mako lo baki wana. Yoka na ina pour la preuve. Ngala matama ngengenge na 2002. Na lukelo ngina nzambe na zala ko bela malade moko. Na kena sali soulagement na moni urine na ngebimi vert. Ko la bi na délivreuse akerni. Vert na lali 2002 na lali na butu ko la lo bananga sur Congo. Ko la zolo bananga na mangengenge na kati ko mata mangengenge jour na salaka mariage na 2008 na kati mangenge ko la bi mangenge se bebi ko kende lisute et c'est vrai comment place ba vanti. Na komi ko yoka nzambe nzambe lobi na ngabwe désormais. OK na sute. Na kende sute. Na koma ko te musoma mususu. Mangenge se pola et beba. Na ebi lo na olo. Nzambe lobi na nga jano soko zo sakola senga kanga si. Senga signe. Ya on a comme preuve signe na bono pesa ba signe.
bato andola nanga na basigne okomona ville Kinshasa eloko tele ekosalama eloko ekosalama elobi te ke bato babundo basasa beta te eloko moko surnaturel neti bo tolali tomoni 10 heures mais moyi esani ekangami butu na ina mema bakonza ngana na problème kana na bango bato ba onyokola pepe bango papa ngana za na problème tuté mutazo nyokola bato spirituellement pe fille physiquement de bato biso toza ngo beso to bunda entre biso te mama population zo souffrir to koko mener vieux to mener te on est où là na nyango papa na bango tanga botama lobi Congo yo désormais ça ya bino on dirait comme bongo non 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 nzamba zolo bana mukanda ya Jérémie 4 Otali à partir de 9-10 alobi vois abi regarde vois abi j'ai mis Dieu toucha la bouche de Jérémie a touché mon oreille Jérémie abi j'ai mis mes paroles dans ta bouche nzamba alobi na tiema lo balanga na monoko na yo abi va auprès de qui je t'enverrai keneli bosaba roi keneli bosaba konzi si tu trembles devant eux je te ferai encore trembler davantage. Donc, elle a un prophète Belen, ça va passer une prophétie pour la moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Si vous allez me tuer, vous allez me tuer. Je vais parler. La Abi va pour déraciner, détruire, abattre et ruiner, et puis planter, après bâtir. Donc, il y a un bâtiment sur photo loba. Bakutana na makamama be. Bazwa igoga nzambe. Après tout, tei bango yesu. Après tout, yabisi bango yesu. Ya omoni na Nigeria ba mizima na ba chrétien, ba mizima ba lapi. Oh, on a quitté il y a 5 ans, 43 ans. Oh, mais pas comment que vous n'avez pas mis chrétien. Qu'on bête à la makofi. Mais bah toi ça vous gagnez tout le monde banane. Banane. Ba chrétien. Ba chrétien. Et ce chrétien bête tu as mis sur Jésus. Allez dis amen. Ni kofi. Dis Jésus. Oh ya mis corona encore. Coup de tête. Ba chrétien va prendre l'équipe. Ma kofi a dit aller reçoit Jésus dit ya yambi. Ya ngona moni ba konza mboka to kena bango kaka bongo biso na bango. To sala minduki te metona maloba. Vraiment. Maloba na biso ezali maloba na nzambe. Amen. Liloba na nzambe ko déraciner ba konzo ba ko de to souffrir trop c'est trop. On mona ça beaucoup. Na tiki makomolo ba mundima so délivrance. Délivrance bandimi tout aussi to délivrer bango. Bandimi tout ba délivrer délivrance ezande ba konzi ba kangi poche. Vraiment. Ba kangi mbongo ba boko bongisa peuple. Ngona papa moko azala ki a pauvreté. Ndeko na bengisa na poto. Tanga kitine aéroport. Asimi mongi be na aéroport kaka bakabele bilamba c'est que avion de délivrer vraiment avion ka se délivrer azala ki mobola akomi na poto akomi na bozui avion délivrer mais to na bande ko azala ki na Congo ale lo côté amati avion akomi na poto abongi c'est que avion de délivrer avion ko délivrer mutute yande bakonza Congo mitema makasi bandoki bosunga bandeko biso bana poto bana kotsa biloko belé boboya matisa mbongo belé. Écoutez, je sais. Vous nous tuez comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous tuez les gens comme ça? Pourquoi? Yangwana toko termino ba prière. Toko loba. Bogomo na pe ko komela ba famille na bino. Et komela bana ya na bino et ko landa bino parce que to kenene na domaine na bo pousser biso to kenena ngo. Pe toko loba. Ba pasteur ya solo toko telema pe tozo bondela. Passe ya Congo et ko sila tôt ou tard. Amen. Vraiment. L'homme de Dieu, merci pour la parole. En tout cas, Nandima qui te kelelo et kokende boye. Nzamba pambola yo. Naza sur bateau bazo landa biso bazo zo pe par na bango. Boto nzambe. Tomoni awa na Congo et comme pe mingi ya vozala po mam o za sujet moko maman moko na Paris ya benginga ebisinga Cynthia. Vraiment, on peut pas s'occuper avec nos soldats. Oh ba koma kaka bangamba ya bakonzi na quand ekoma mwana ya soda avant ça là yom toza mingi proche pe na ba soda mwana ya quand va atanga il faut passer te kamai en tout cas soda na mboko ya koma mutu moko azali minimiser soda koma boy soda koma gardien na ba porte en tout cas respect ezali sous est-ce que ba ko tala pe kananu ya ba soda o bazali ko kengela mboka te kaka mikonzi bazo mbongo baliaka batira na ba poche papa pona côté wana koloba ni omoni côté wana na koloba boye na côté un aspect spirituel et puis physique ya omoni ka congolais amesana ko bomate te amesana te congolais amesana ko bomate congolais za jadiste te esprit on ezate congolais aza mutu moko bien omoni peuple congolais zaïrois congolais Congo abrazate biso trop bien. Parce que ce Congolais, c'est un esprit à ma bête, mais quand il soda na ba bête ka ba konza na masasi. Makasi. Maman Cynthia. Na que spirituellement d'abord. Peuple de Dieu boyoka.
n'époque à Mobutu. N'époque il y a où a remplacé Mobutu. Et Laurent, n'époque il y a où a outi Kolongwa. Joseph, n'époque il y a où a Etika. Ce côté n'époque misato wana na lobby. Banda n'époque à Mobutu stilelo. Même si les soldats bande ko zoma mbongo na période à Mobutu mais ça qui officier. Ba officier. On comprend le OK, mon conducteur en mboka leki na Congo. Soda souffra kaka. Sauf Kabila papa. Bon, ayaki nango ko ça s'appelle grimace pour ça nango paie moi 2 ans 3 ans bon va $100. $100 c'est quoi? C'est ça. $100 c'est quoi? Toujours solo là. Oui, bien gros. C'est quoi? Et ça problème moko trop spirituel pourquoi? Docteur, professeur, enseignant, soldat, ba fonctionnaire à l'état on a. Depuis le président tout baleka na Congo na mutu moko bongisa condition de sociale na bango. Si, on a raison hein. Oh mais or batunga la tangelo eza batu moko stratégique. Batunga basa stratégique d'abord médecin azosimba bombo ya mutu. Tu sais que c'est Dieu qui travaille avec le médecin. 2 enseignant azosimba bombo ya mutu po bozo ba cadre ya mboka ya lobby. 3 tozana nani mususu tozana soda. Ngana zongo spirituellement nzamba révélanga que eza problème moko spirituel ba sacrifier. Ya moni mu conducteur le rapport bongisa vie condition à vie sociale na bango azalaka toujours a prometaka sala gâté parce que sacrifice salama na monde à ténèbres et pesaka. Ya on olobaki il faut que kota mabonde li makasi pour ça je vous dis oui nazo bono on a ebisaka yo wana do ba sacrifier bango. OK. Donc c'est loko ba soda il faut ba kota mabonde li bango moko na bike ba sala nzambe mingi na ba soda miso baza. Ah ben oui chez les militaires il y a des prophètes. OK. Il y a kosakana te. C'est ba kunda bango. Baza ba passer à solo. Basoda, bazana ba potre solo, ba passer à solo et puis il craignent Dieu sérieusement que les canaux biso to ça ba laïque. Ça je vous dis la vérité. Moi j'ai un grand frère, c'est colonel. Na otanga comme le c'est mon grand frère. Azana titre pe né na mboka. Oh, grand frère propre ngai. Mais c'est un apôtre. Yene mutalexanga comment ko teya ba makamsu ko bongisa maté. Na ça colonel soda, na informer lelo. Na solo la nae. Na opesa mission botala boseka ndé na boboza na mission ali bana boka na front. Oui, mais to solo laka. Aye sanga aza apôtre amosana nzamba banga nzambe donc ba soda bazali o basambelaka. Vraiment ba kota mabonde li sino te foin na foin. Ya ko sarana te. Ba robandaka kolela. Ba robandaka kozanga. Et comme problème ko trop spirituel po ba konzio bango ba okengela ba lingaka bango te. Moto na nzambe tozo continuer botala mona nsemi na lisuni. Yekutu lisu. Bon. Coutume et Ali. Tradition paix et Ali. Coutume ndenga bato bazola rango. Eza ndenga wana te. OK. Haute coutume na kindokité. Coutume eza kindokité. Tradition ndezali sorcellerie. Parce que ce coutume eza kindokina ko pekisa pe bino bo bando kindoko bala na mariage coutumier. Na lingalo ko be oli bala ya bokoko. Merci lobango bien maman Cynthia. Lingala bokoko. Parce que yo chrétien o critique la coutume pour que ça la libala bokoko. Bokoko, moi makasu. Ça la libala bonzambe. Ah, église. Non, ça la libala bonzambe. Mais yo na français milai. O ta na Sorbonne, c'est Sorbonne. Coutume vos coutumes te, coutume ya kisité. Nous sommes des Bantous. Ozanga maman. Ba kisi mingi na coutume na biso ndeko bikisa ba maladie mingi bo mona. Bokoko oui et ali. Mais tradition comique ndoki. Parce que monsieur c'est autant que l'anga so telega na lisu bo compagnie là oh ko a violer coutume a continuer la tradition a doucoli na molili a fente batu donc na mona ke na misala ala misala maboko batu ya mayele pe ya bwanya misala ya mayele pe ya bwanya vraiment bwanya wa wimbidira yo bo ça saute vraiment. Merci pour ton anzambe tozo kende tout doucement donc aussi lisa. Ah maman Cynthia va comme bien pour kata biso avamboy. Vraiment il faut to kata rapport to pesa bongo posa bala ndaka yo mingi Joe Mystique pe asa racine so to comme na combien de minutes so to comme na 20 minutes quand on dépasse na regrettar réalisateur à TV pour azo salon déjà 15 20 30 on a dans la cadence il y a esprit à émission. Et merci mon tonanzare pour la participation à l'élo. Bazana hôpital tous on a ba cinquantenaire ba ko filmer bango moko. Toi na biso na corona te bo filmisa biso.
basali na nzambe tokondima banani bapasteur obino po batémoignage mpe ezali na poto bato bazobika na corona et puis corona yango bato mosusu bakoma boya kokende bohôpital po bazotrafique hôpital et puis moto na nzambe okoki koloba nini na phénomène nyonso oyo est ce que omoni déjà bamachine oyo bakopurifie gombe po babikala te bakokanga ngaliema babi ebomeli kisi ya binsekwa to oyo kaka wana tozomona babi lokwa tolobelaki yango mingi baye na pompe ya mai bakoarrose mvila ya kinshasa te bakomprenaki ke oyo ezalaki liboso oyo aye pompe ya kisi alo baomekela yango fleur wana tawa bana na kinshasa na komi na kinshasa nga mona komi na kinshasa nabotami mpena wana te quartier Maka avenue la Kumero wana tokokola ba 81 82 83 84 voilà eleka na kimalumalu bilinga obokota na bandako voilà et pompa kisi alo donc tout ce qui beza ma eza vraiment passé eza passé pour na Cynthia na Swahili balobaka mara bwiji aendekaki mali ya bwiji aendekaki ndeko loba na lingala omoni eloko ko forcer et simba te rien moni ba makambo ebele zoleka o eza si ndo moni ba forcer ya pasi pe mawa ozo comprendre yaya na poto na omona 200 personnes 100 balati bazo siko gombe ya gaya mais na omona mutu moko awa siko na monika mutu moko boulevard ya gaya Kinshasa ya gaya siko mutu moko vraiment batu mibale loisir sikoyo tangu yo zotala batu bazo fanda na bandako po baboyi na hôpital mabeleka il faut siko peuple de Dieu bana na nzambe place boza bomituna. Pourquoi? Je vous avais dit, on ne prie pas seulement pour être guéri, mais on prie pour que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qui se passe, certaines choses au ezako leka pour batu mingi baye ba vérité bomba binase. C'est Dieu qui guérit. Moi j'avais dit ça. C'est Dieu qui guérit. Mutabiki sana maladie zanani. Nzambe. L'état ko ba précaution, mais batu ba okufa. Mais nzambe so azu précaution muta okufa a kozalate. Soki nzamba soki pena likamuta kufa zate yango na sengi na bato o bazana bandako be bazo zifana bandako bo benga ba pasteur bo tcha ba crédit to bondela nga zana témoignage na ebisi yo 2 personnes ko wana na photo ba o témoigner 2 personnes bazo ba bomba kinga nano ba kanisi na robanga esanga somo na mona ke kamunene e pa nzambe kamunene na muke ezalakate e pa nzambe o eza munene pa mute pa nzambe za muke kana wana mon frère ne minimise pas ton cas comment on te que ça que corona et le côté pas nzambe eza zéro. Amen. Et c'est là que pas ba médecin. Et c'est là que pas ba ministre, banani, ba président, ba mboka, o ba échoué, ba tu faut ba 20 000 personnes, ba zo banga, même si ba tu vous confiner. Mais Dieu ne te dira jamais de te confiner. Amen. Le Seigneur te guérira. Amen. Jésus te guérira. Ya wana bo benga sko biso ba pasteur, tokota likamango. Tokota ata ba kangi l'église, tokoya ba service na banda ngako tu na sala. Parce que quand on ba pasteur quand même, pas ba pasteur akin ba kanelo te. To ana loko. Baebi bango moko et a maladie moko diabolique maladie nango kende ke lo mpepe. Écoute, Dieu aza mon pepe n'est que Dieu est esprit et vent et loko mutazo soigner nzamba ko soigner ngo koleka. Amen. C'est Dieu qui contrôle le monde. Vraiment. Oh to diminuer batu mama tout nanga loko mo sekise oh vaccin moko na landi l'émission na Kenya basi ba e pesa basi ba bota les souté surtout ba vaccin il faut ko landelango basi ba bota te ba diminuer to ya ya batu ya mboka na monde toto za la muke ya toko bota lisusu nde ko bota nzambe soko lobe ko bota batu ba ko bota et puis bozela bobondo mona ba mapasa 5 4 5 4 5 4 3 4 je te dis la vérité 5 4 c'est Dieu qui a le monopole à diminuer batu dans le monde. Ce n'est pas un humain à fabriquer le combo batu. Non, maman c'est diabolique. C'est diabolique. Donc nous avons tenu une mission. Ce qu'on va faire bango. Ce qu'on va faire la mission. OK. Ce que muta koufi avance mission de salamité. Qui perd? C'est Dieu. Non, c'est Dieu pour mission. Oui. Et l'on a tindeli au salon. David Alobaki. David Alobaki. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, amen.
bon nzamba ko bomo siko te tanke monsieur silité siko mutu moko boye na kindoki na ye ya mundele en complicité na ba traître ba to mwindu bo fabriquer ce qui va maladie bo diminuer toi ba to na monde Dieu va vous tuer papa la Schengen ba chez moi dossier moko kuna to comme aussi ça qui a vos visa ba batisi sous vos vaccin corona prise ba beti en wana pona bino bo kendeki na okete bien de voyager à Poto moi je suis là puis on est dans Kende Braza na Braza ba opianté na kati Braza na kei à partir de Braza poni ni soke na Schengen ba beso vaccin ouais tu confirmes on te maison le calika déjà mais na lingi vaccin na pende usala ngese ngona lobaki ba banda na ba député provinciaux parce que na ba député national bo bandi na ba sénateur ba ministre nyonso ba zui to moni penande ba ochuba bango ba bandi na basi na bango ba bandi na banda na bango ba bandi na banda des cartes électeurs ezalaka ndeko accompagnera bango ba bandi ndenge nga na yaka kin na ye ba boina mata na avion ba privilégié bana ba konzi biso ya kini kala to na ye kini boy to ya na avion militaire Antonov ce que ye ba bengi ba konzi ba na ba jipti na tarma ba matisi ba famille na bango les enfants des chefs d'abord bo bana pe na bana na bino d'abord bo beta bango ba vaccin tant biso fond des observer nga ko du vaccin ko na nga ko tu janoko école bana nanga na okangela ona ndako to zongo te to fanda biso ba komi ko zo réseau poto po bima poto ba sentir que nos peuple déjà ça sali barrage Samuel ho akobolinga kufa kumputu to beta randika bino bato bokendeke poto bolinga poto ngaka kongo nga ifona sina na bangwa nga sina bi ifona sina na bangwa wa il faut bonzambe nga sina lobby tala kapachi nous n'allons pas insulter ouais parce qu'on doit respecter les autorités si mais nous allons prier contre eux to ko buta bango na makofi na molimo to ko empêcher bango ba evrer na molimo oh prier pour le peuple ngana prier pour na bakonza mboka kongo ngai mukona ko banda ko prier pour na bino bopambwama c'est que na baloli bible bo aussi longtemps bonyo ko la peuple de Dieu prier na nga bourgeois te na prier nani mi yibi mbongo ko sala batu mabebo ici to prier pour na bino jamais to ko prier nde bo longwa ou soit ce que bo bongisi ne bo mériter prière na ngai mo mériter prière biso to ba passer to solo lati o bino bo sa peuple quand si to fanda nye bino na minduki biso na maloba yo so na minduki no fande bo lalo o sali o ba benga na français crise cardiaque o sali arrêt cardiaque bon ko ta ba douche ke ko sukolo ba mi bin ba même pe na poto so ke poto o zo ko na o zala kaka ku feli kaka bebeli kaka mamono kaka ba tout est biso aussi na bango vraiment merci papa ba bazana bopito ba balandi biso ba bazana ni poste numéro na yo ezawana moto na Nzambe pasteur prophète Jean Bontongo et lilobana ba na Nzambe pito to silisa bolemba te bozo makasi to na moment combat to bondela po Nzamba linga visiter bato kati na confinement Nzamba osala amen kati na confinement Joseph François qui élévation. Quand il a confinement, beaucoup sont appelés bien. Moto aza ko bela na mbetu. Benga na opesa bato ba verset biblique beaucoup invoqué. Ne beaucoup sala. Bo pesi ba remède, bo lia ba makasu, bo lia miele, ba sangisi na citron, mais bo luka pe bo ba remède spirituel. Amen. Remède spirituel c'est très important. Amen. Parce que c'est Dieu qui guérit. Vraiment. Nzamba pambola bino bisiko bo mi bo comprendre wa bino prophète Jano, aza toujours na méchant. Oh Satan a comme ko sala et le kindelo, il faut to telema toloba. Bible dit si on ne parle point ainsi, il y aura point d'aurore. Merci moto na Nzambe et ba na Nzambe nyonso to komi na biso na suka et na bato ya lelo a idepesa o ta la base ndenge ni poto sisi mais na beto na question suka ah maman base comment na boka okili banda base comment na boka okili banda po ba kwande comprendre vérité déception hein vérité kaka vérité ba no comprendre vérité au monde loko ya déception ce que muta ebi vérité est loko ya ndima ki teke ko kozala bongo et même la déception et découragement vraiment base bazo souffrir na crise ya vérité mais ils ne savent pas le dire tout haut ba ebe ba moni ba ebe ba sentir ba ebi tout mais dès lors ba kendeki na ndinga ki base c'est comme moi ba ça le loko exacté baza na crise ya vérité ça c'est la vérité rien que la vérité et ba bandi ko comprendre siko bando fungola miso mais Tokomi wapi merci on comprend que et ça ma combat crise à vérité et ba souffrir ce qu'on a crise à vérité et ça mo makasi na biso masiti bazande na crise ya vérité ba mo ba yebi makambo yo le kama pas découvrir ça maman na bango ba aussi ça merci de on se balandi biso en tout cas merci to kotaka moto na Nzambe na ba terrain wana po za mystique na ba terrain wana yeso
abeti ba terrain de senga bo katana na émission bo longola bo sala bo yango le nazo orienté pour kande ramakasi spirituellement puis physiquement to komona biso tozaba na Congo to ngité mahamboze belé to ya merci moto na Nzambe prophète Jean Nzamba pambolo lisusu lokola tozui bomo mesano espace ya ko le kaka na Capage télévision en tout cas to tika ta minute bala Nzambe bazana besoin na yo merci na ba obalandi biso tamba za biso pe mabota na biso bo s'abonner massivement bo aimer bo partager biso na biso Nzamba lingi biso mingi po azoko protéger biso bato nyonso bazali kobela Nzamba lobi ayoki kolela na biso pe asali délivrance pe a sauver peuple nyonso pona lelo to siki wana Capage TV.